vous avez informé te likambo esalamaki na yolo pete moni posa lokuta pesa likamba kala omoni mpona yebisa bino boyokanga na betela bino ozolobaki bakangi na yolo bakangi na mwasi ya bato na kati ya yolo azo ndenge ongoloba na c'est mensonge boyoka boza na lokuta moko bapaster na motema mabe omoni na yebisa yo omoni ndako wana eza ndako ya fiancé na nga nakenda biloko nyonso omoni na kati ya ndako wana eza biloko na nga nazalaki na ndako natindeli bino okiona mpo boyoka yango nga bana na flat nayaka kolia na ndako wana onteke soki baza na baproblème nayebi te nga nayeki mpo nozwa biloko na ngai nayeli nango nakoti bandeko nde bautaki poto bandeko wana nde motu nayebi bango mpe te na banini na bamaître bakotelaki nga na kati ya ndako babeti nga 8 personnes basoli nga bilamba bapanzi nga batikela motakala na kaleson nde omomoni wana babali kofilme so ntango ngai mama na bango akangami pri crise obaza mwana na bango asambela epa na nga famille mpe mosonga moto nalandela mo bapriere mama alobi non botika ye asali eloko te asali bino nini nde na tosenga bapardon nasali bino nini botikanga pardon nasali bino nini botikanga pardon nasali bino nini boyokanga mama bango aprike krist babengi nde la polise ye bazwi ngai balatisinga bilamba bamemi ngai libanda na la polise natokoma na polise bapesaki la polise mbongo mpo batikanga fana ngai akomi na la polise na bandebisa bango la polise na bando taketake bango mpo tosamba na bango te nga labi tosamba na bango na la polise nayebisi komanda wana naoki kofunda bango epa porkiere lobby Zambe na nguya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina mangelo bakoyemela kayotongo pe pokwa mbote balandi MDG de TV mafuta sike ezali nga oyo bino mère d'orchestre la grande dame nzambe apambolelanga bino toye lisusu kaka ndenge tomesana koya kopesa toli mpe kopesa basango ya makambo koleka sur la toile, la réalité, la vie, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous aimons, tout ce que nous voulons. Bandeko, eza na vidéo mozo circulé ya tata moko to pe mosel na nzambe moko ba tiki à moitié ni ba motakaliser tata moko ba lobi ke aza pasteur abimai na mwasi ya bato qui est triste. Bandeko, c'est archi faux, c'est faux et archi faux. Quand on est to bisa bino ke to zwaka par jamais à mambo mabe mutaroza la mabe mais sora sali malamu to lobelango de même mutaroza la malamu so pas sali mabe to condamné bande onanga lelo ba passer ba menga mangambo et pourtant l'homme de Dieu c'est une personne à respecter. L'homme de Dieu c'est un supérieur. L'homme de Dieu c'est une personne où azo représenter Nzambe. Bande ko lelo o église eza infiltré ba fo ba koma tellement ebele ba koma osala ba abi et ba koma na lisu moko ba koma otala ba sel na Nzambe. On ne peut pas parler de faux so ba vrai bazate bande onangai so ba lobela ba fo eza parce que ba vrai bazali so il faut dollar ezalaka c'est que vrai dollar ezalaka bande ko c'est vrai quand na utu ko bisa bino ba abi eza ebele pe koma ebele ono ya ba sel na Nzambe ya lokuta parce que l'église est infiltrée. Mais cela ne veut pas dire que Moussel Nzambe nyonso aza mabe. Tata oyo boroyo ka ndenga azo expliquer boroyo ka ye na ba voice ndenga zo koloba. Et ça li passe bandeko, quelle méchanceté. Comment vous pouvez en arriver jusque là? Tata oyo azala na France. Azala mwasi na ye to pe fiancé na ye na Congo. Mais malheureusement famille a fiancé on a balinga ka été raison et ça l'a répété car ne ba famille to ebi des fois etelemela ba mabala
balingi mwana bango linga mutu songolo pakala te parce que bango bazomona mutu wana baforme moko boye aza escroc aza moyibi aza voyou aza ceci aza cela toyebi biloko wana ezalaka trop e ndeko na biso mwasi ape mwana mokete aza deja mokolo bandeko age mpe si epusani toyebi mwa valeur ya mwasi ezalaka libala mwasi nyonso finalité ezalaka ka libala bandeko toyebi e akute na mutu na ye balingani s'il vous plaît e bino boyo kotiela bango bakale jusqu'au point koluka kosala mabe na mutu kaka po alingi mwana bino quelle méchanceté bandeko tata oyo akendaki Congo kaka ndenge akendaka na ye d'habitude komela ye na flat mais baflat yango koma ekoma mwa bakebakeba na yasiri bato bakendaka Congo souvent bayibimama na oloba baflat ebele bayibaka baflat ebele mwa baproblème ekoma esali ke tata na biso biloko na ye mingi ezalaki pa fiancé na ye babilamba na babiloko misusu ya valeur akendaki kotala mwasi na ye fiancé na ye etango ake kuna ndeko mwasi azalaki te adeplasaki ake kokutana na bandeko ya mwasi kuna bandeko ya mwasi yango mpe bazalaka na poto bakendaki kuna kotala ndeko na bango esali ke ntango bamoni paster tata bato amemi ngambo batindi bamaître bafuti mbongo na bamaître bato ya makasi ya quartier babeta papa oyo bavilipande ye bato batalaki baimage dommage ke tokotiela bino yango awa te kosala bien te bato bomonaki baimage wana ezotambola na toile naza nango memoye totiango eza te mpo na respect ya papa et puis pe par rapport à violence oyo eza na baimage wana youtube baopermettre ata kotolere te babeti tata oyo bandeko na ngai batiki ye na sous-vêtement s'il vous plaît batiki ye na caleçon babeti ye bavandisi ye na se azosenga bapardon bazoyoka te bandeko na ngai esali mpasi bimba image oyo epo azoyebisa bazokosele bamakambo ya kokosela na makasi alobi me nasali eloko te nasali mpe buzoba moko te obino bozolo okanga monoko on l'a tapé batraité de faux e toyebi mutu nyonso ava koyeba nzambe azalaka mpe na vie na ye na passé na ye tata azala na tatouage toyebi tatouage généralement elongwaka te e comme azali na batatu na ye ya kala etikala na nzoto passé mwana batatu et comme ana bana les papas en question avant voyager bandeko bana bana na bandako bayebi comment est-ce que les enfants se comportent hein? Et moi je mets mes enfants des fois oka baikanga mandefu na baikanga papa na bango mandefu tout ça basala babiloko wana et moi na ya mwasi ya muke atiaki verni na musapi et puis ezapi musapi moko so ezali ata nyonso musapi ka oyo asuka ya muke mwana atiaki verni et na ve ya voyage papa tellement boyebi batata mingi baza basanfoutiste bo akipaki yango mpe tamoni yango mpe grave te na ndenge avoyageaki na ye pase yango batiaka baverni babeta tata bato bahumilie ye e na suka nango le papa akendaki koporte plainte bato yango bafuta ye meme bapolisi mpe mbongo comme baza bato ya poto bamonaka mo eloko na bango pour étouffer l'affaire parce que le papa alingi basamba boyoka ye mongo ndenge azoexplike bandeko c'est condamnable cet acte elingi eloba te lokola bapaster basalaka babuzoba bapaster alokuta basalaka babuzoba ndeko paster nyonso aza muto buzoba je connais pas ce papa personnellement mais ata soki aza muto ape na bafaiblesse na ye etant qu'humain elingi eloba te ke fo ba kobamba to kokindela ye likambo oyo asali te c'est méchant. Il a une famille, il a des enfants. Comment vous pouvez faire de tels actes? Les amis, pour je dirais ceci en chitant. Il y a serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. Tala, basangana na mosali na nzambe te, batuniso bacha ba mosapite. Boebi, il y a de ces gens-là, il y a de ces serviteurs, hein, et dépendre de l'alliance ya mutu na nzambe. Mutu mususu, okene robeta eboye. L'alliance est tellement fort, hein, qu'on a retour kaka na minute wana. Boyebi tata oyo, soka za nzamba solo, ils en auront pour leur compte ba au foot ango. Boyebi na Bible, le prophète Jérémie ba zipa mbata. Abis muto beti mbata.
mambo ekomela yo lokolo betinga nasali yo loko te nasali yo mabe te ta mambo ekomela mambo ne koma ezwaka mikolo mekomaka. Par contre Élysée bawolola ye libandi asilika loba maloba na miniti kaka na miniti wana balu babima bauta soki de nulle part soki na zamba soki baya baboma bana wana badevora baadolescent na soki plus de 40 bible ezoloba. Il y a serviteur et serviteur. Les dieux de l'Ancien Testament, c'est les dieux du Nouveau Testament. Mouta ko sabinote. Au temps de la grâce, nzamba azabolingo, nzamba abeta suba tout nzamba roma motema malamu tu peux t'hazarder dans n'importe quoi, nzamba rolimbisa. Écoutez, les dieux de l'Ancien Testament, c'est les dieux du Nouveau Testament. So tangi acte des apôtres basala ba dégâts. Entre Paul ou Pierre, moko atala muto alobi na pour un temps tu ne verras plus le soleil parce que so obscurcir ba voix nzambe. Sur les champs muto comme aveugle bandeko. Nalina kebisa mutu nyonso olanda vidéo oyo pardon bo partager vidéo. Tala batu nyonso basana na bango te. Batu nyonso musala nzambe nyonso basala nzambe nyonso bazala ndenge moko te. Lelo to mona batu basala ba émission na kombo ya songolo pakala eloko pe koma raté ça ne maraté, c'est simplement parce que baza peut-être coupable na ba mambo bo kizara bango mutu o aza innocent et bieloko te. Et il est serviteur de Dieu, il a l'alliance avec Dieu, il a l'onction. Oye ka ko c'est l'émission lokuta. Que non alota ki na butu to alinga ki yo to azongse bo asale bo iba ki mbongo akene bo mataki akitaki. Réputation va somba ngote son Dieu va s'en charger nzamba ko s'en charger na yo. Yango na zolo bana bandeko na ngai parce que na sali constamment na communauté congolaise et considération ezalaka te ya basala na nzambe. Lelo na bakongwane koma malamu loboza businessman que oza serviteur de Dieu parce que ba respecter ote. Trop d'abus. Quand on a autoloba na bino, cela ne veut pas dire que tout le monde est faux. Bien que ben infiltré, to ba faux basé belé. Il faut faire très attention. Mosal na nzamba za mutu ako fauté. Mais yeba comment tu vas l'approcher, comment vous solola pour bossi salikambo wana. Ba gagner la pasteur te, ba tchaka pasteur musapité. Attention à ça que le sepela y nangote. Zala na ba estime na respect. C'est comme ton père ou ta mère à la maison. Ata toza batu, papa pas fautaka, maman pas fautaka. Mais yo ya gagne la maman to tata na miso batu pour saler ma be jamais. Ozana une façon moko approcher maman to papa. Bobo solo la. Même yaya na yo, puisque za yaya na yo, oza toujours une manière ya ko approcher. Ata so sala ki mbeba. C'est pareil avec l'homme de Dieu. Bible solo bana hébreu, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Le supérieur na bolo ba supériorité par rapport à la grâce. Par rapport à onction, par rapport à eloko nzamba tchekatina et par rapport à nzamba à bengeli pas à établir yé. Un homme de Dieu n'est pas n'importe qui, les amis. Il faut faire très attention. On ne parle pas à un homme de Dieu n'importe comment. Attention boza ba master. Attention kazan de kona yo to leki na yo. De lokola yo mona lokola ndenga suba na mbetu, ndenga kolela, ndenga baneta moko yiba ba 5 makuta papa ko keno soma bombo na coin. Comme mukolo comme musel na nzambe ozo zoeka na balolenge wana. Faut faire très attention. Bible zoloba muto oyamba prophète na qualité prophète ozoli pas mola ba prophète. Ce qui veut dire soko yambi prophète na qualité ya prophète te to pe ya mutu normal ordinaire ozo malédiction ou encore ozoli pas mbolité. Il faut oyeba ko la part des choses. Na pesa bino quelques témoignages avant na chuter. Ya na tata moko ba période de réveil bandi sikala ba Congo wana ba série 8 wana tata wana ezaki na veille de prière mon na quartier. Bino oui veille ndenge zala surtout à l'époque ba église ndenge zaki zaite net le mo ba cadre mon quoi bien tout ça. Makele les obi mezo kana tata na falala la ke musala makele le wana pesi kana ke ozo ba soda. Ba ya ba beta pasteur na miso bandimi s'il vous plaît. Pasteur a ganga bina ya makiyamanga. Et les cas des semaines étaient tata na sala crise à kufa. Et banane ba comprenant qu'il fallait pas ba ina ko senga ko na maboko makolo tata wana. Écoutez, oko ke senga mosel na nzambe pardon mais ba qu'il y a de ces conséquences là o ko tikalaka. Boyebi na Bible Moïse a fauta. Aaron et Myriam va se permettre ba lobane n'importe comment parce que ba on peut bazayi ba sel na nzambe. Mais l'alliance que Moïse avait ba on bazayi na ngote Bible est claire et lobi nzamba zo loba.
basali mosusu na solola bango na basonge na bavision mais Moïse na solola ne face à face epesa nzambe kanda malgré Moïse intercéda mpo na bandeko na ye nzambe abeta yango na Miriam Moïse asepela te mais fallait nzambe asala yango mpo alakisa bango mpo alakisa mokili kino Moïse n'était pas n'importe qui bandeko nazo koloba ngo te mpo na koblanchir ou encore kofavoriser bamabe moko beto mpo na koloba ke bato basalaka babi basali na nzambe basalaka na babi digere neti ya kozwa part na bango ou encore kobetela bango maboko na mambasala non nazo expliquer ke mosali na nzambe amuto akosala mbeba mais fais très attention za na balimite tato asali eloko te tala mambaki esala ebandeko na ngai sans kobanga na mboko naza bato bayebi il y a une groupe ou encore une troupe ya bato moko bamikomisa bato makasi ils font la loi bakenda obimisa désordre en église parce que bayokaka pasteur asala eloko moko bango basepelaka nango te bandeko na ngai bazwa bambano misusu ewumela te babanda koya kosenga bapardon moko il y a ceux qui étaient frappés de l'impuissance sexuelle ya masolo babetelanga te parce que je priais à l'époque na église wana bato bayebi mamu nazoloba bayebi yo bavandi na mboko bayebi ya na bao banolala supongi te baya kosenga bapardon passer abondela mpo na bango kolinga te ekomela yo to mpe kolinga te ezala trop tard backup so omoni ke non bamakambo moko surtout oyebi no ni mutune makalo ezoconcerne mosali na nzambe kozambanga ofungola mbanga te oloba n'importe quoi ofinga osala baémission kozala mbanga okende kobeta bato te o mosali na nzambe keba oya kolokota bilakeli mabe ya na bato ebele lelo bavie ekoma mwa compliqué eza à cause ya bamambasala na baeglise na basali na nzambe parmi bango misusu lelo nde na osolola bino babama obenda maboko na makolo bato baa na communauté oyo bayebi makambo nazoloba mais basenga mpe bapardon bandeko na ngai faut faire très attention yo mona mio moto makasi obeta tolo tala so nzambe aloba beta yo oregrete omona mpenza keno mokili eloko te mosusu namonaka ye moko mosusu azokobenda lokolo na loboko moto makasi oyo anomona neti keno moto akosimba te moto akosala te ni kobeta bato kobwakela bato basali te ngai bitala omoni okomi otambola malembe yo moto makasi motambola malembe ndeni faut faire très attention ya mosali na nzambe moko na Congo ntango bani ministère sika bino boyebi kaka kosalela nzambe na Afrique ezala bamakambo ebele abondela mpo na mama moko tellement mbongo ezalaki te esika mpa kosambela eza te mama na bika e mama napesa bango espace na lopango na ye babondelaka esali ke mama ya mwana mama wana awutaka soki voyage soki poto soki wapi soki nini na ye ayekuta bato bango priere na lopango na bango atomboka mais non lopango eza koteka abenga na paster bandeko esala une semaine te ndeko wana voyageaka mutu kebeta tono bato nyonso babikaka ye mutu akufa tala nazoloba na bino makambo nzambe ezalaka liseki te makambo molimo ezalaka liseki te il faut faire très attention boyeba kosala bapart de choses on ne touche pas n'importe qui. Un homme de Dieu n'est pas ordinaire. Une personne qui a l'onction n'est pas ordinaire. Zana ba limite garder bande na yo. So zana raison, au ça qui a à faire avec un homme de Dieu ou encore solo là, n'endenga respect, n'endenga bien, sans toutefois au déborder. Oui, parce qu'il y a des gens qui abusent. Il y a la bataille, l'obela qui est, na l'obela pasteur te. Na bien là, toka témoignage ya couple moko bakabwana, moi sina mobile et l'homme reconnaît que ça à cause ya biloko basala ba finga mosel na nzambe na mwasi na ye. Dala nzamba betaka détrompez-vous. To benga ke la colère riche en bonté mais to bosana ke l'enterre à colère elinge lo bateke colère ko se manifester te. Elinge lo ba ke colère ko koma ko ya malgré ça lent. Dieu est amour. Tobosana pe face na ye kasilika kabetaka pe. Tobosana ke azalaka pe fait dévorant. Tobosanaka azalaka juste juge. Yango bandeko na ngai so na saki vidéo to pe émission oyo.
Et ça, on appelle ça conseil parce que nous, on est là pour conseiller. Tu es au son de ma voix. Tu as eu, on a passé na yo, on a un problème na mosel na nzambe. Na mutu moko oyo, asambelaka. Azaki na raison, ou encore azaki na tort, mais façon traiter là qui est bien té. C'est le moment à rebondir ça. Que nous réparer. Que nous réparer. Parce que nzamba betaka. Malédiction ya malembe, yana batu mususu, ayako vivre ba effet ya ba mambasala à 10 ans avant. Au sali bêtise moko lelo kanisi ke bo elo ekomi na la vie no continue normal. Mama na ngai, papa na ngai, Bible zolo ba patience nzambe za lobi ko na biso. Soki nzamba beto mbala moko te, eza parce que a ozela yo, o se ressaisir. O comprendre que non na saki mabe ozonga sima. Faut faire très attention. Comment na mambasali tata o esali pasi. Comment na mambasali tata oyo esali mawa. Comment na mambasali tata oyo bandeko na ngai na ebite sona lobanini. Comment les gens peuvent en arriver jusque là? So bolinga ye mutute. Moi na bino alingi mobali. Siko bino bo forcer. Mais so bolingi te bo quand même bozana ba limite. Vous pouvez pas humilier mutu jusqu'à ce point ou encore jusqu'à ce niveau. C'est pas bien, ça qui te retient. Bandeko toto tchela bino ba voice. Boyoka comment est-ce que le papa a expliqué, même la femme, la fiancée en question, sert pas lobby, to pas lobaki, et salima et salipasi. Vraiment courage à lui. Courage nandeko moi si nzamba sunga bango vraiment si c'est la volonté de Dieu en tout cas ba balana na bango kaka ata mukile boye. Mais nga na yaki nepona te ya ndeko na ngai. Sala très attention. Toi ba tu place ba vani mabe ezanga te, mais tant aussi problème na muto ba bengi ya nzambe, faut za ba limite. Il faut y ba comment est-ce que osala approche ozamala momingi. Sinon te mabe makasi. Mabe makasi komona nde basali tata oyo esali pasi na motema. Ouais, esali vraiment pasi na motema. Que le Seigneur vous bénisse. Mère Dorcas, la grande dame. Quant à moi, dans mon numéro, la prochaine numéro, de bonnes choses à vous et restez bénis et surtout connectés. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de continuer à suivre nos émissions. Abonnez-vous, sonnez, s'abonnez, activez cloche de temps à autre. Monsieur Zokotapo, aux ouarons, la mort, aux en retard, topé signal à caillou. Et on est là plus pour un conseil. Et puis, quand on mesana kolanda biso ndebo yo quand to lobaka. Donc, par la grâce de Dieu, ça la même cette part des choses. Et tozate wana pona ba anti-valeur na ba mambo ezanga tina. Merci beaucoup. Moni vous avez informé te dikambo salamaki na yolo pete moni posa lokuta. Posa lokuta pesa ikamba kala. Omoni pona bisabino boyo kanga na bete la bino. Zolo baki bakangi na yolo bakangi na mwasa bato. Na kati ya yolo bazo ndengo ngolo bana. C'est mensonge. Boyoka. Bozala lokuta moko ma pasteur na mpema mabe. Omoni ina bisayo. Omoni ndako neza ndako fiancé nanga. Nakenda biloko nyonso moni na kati ya ndako neza biloko nanga. Nazaki na ndako. Natinde bino okiona po boyoka. Ngavana na flats. Na yara olia na ndako wana. En tant que ceux qui bazala ba problème na ebitenga na ekipo non so biloko na ngai na ye nango. Na kuti bandeko ne ba utaki poto. Bandeko na nde mutu na ye bango pete na ba nini na ba maître ba kote la kinga na kati ya ndako. Ba betinga 8 personnes. Ba lo pasolinga bilamba ba panzinga. Batike mutakala na kale sonde omomoni wana babali ko filmer. So tangu ngai makaba mama na bango akanga mi crise. Obaza mwana na bango asabela yopananga. Famille pe msonga mtu na landela ba prière. Mama lobi non botika ya sali lokote. Asali binoni le to sema ba pardon. Asali binoni botika nga pardon. Na sali binoni
nasali bino nini otikanga pardon nasali bino nini boyokanga mama bango aprike Christ aprike Christ babengi nde la police ye bazwi ngai balatisinga bilamba bamemi ngai libanda na la police na toko na police bapesaki la police mbongo mpo batikanga fana ngai akomi na la police na bandebisa bango la police na bando take bango mpo tosamba na bango tosamba na bango te nga labi tosamba na bango na la police na ebisi komanda wana naoki kofunda bango epa portiere lobby nde omoni eleki lobi na 200 francs bapesinga 2000 francs bapesinga transport bakei ma bapesaki mbongo balesaki la police batikanga je na violaki so banganga na mwasi mpo balakisa mpe mwasi baotia mpe mwasi ya babomba te lonse mais pourquoi bozocrée bamakambo alokuta po bomoni nde bilamba bapanzaki nga boboloba so mwasi pourquoi mamba lokuta boza nango bakangi makambo alokuta mwasi yango tokoloba ne ye boyoka ye aza awa boyoka ye eza bongo te ye aza fiancé na nga nde bandeko na nga bayaki kokuta ye wana ye azala na ye na flat biloko na ye ezalaka epa na ngai ye azala na fami bayaki kokuta biso ozali na baproblème so ya famille nde baye kokuta ye babanda ye kotake donc ye aza na ye innocent donc ayebi eloko moko te otika kobimisa baloba lokuta obino eza ya soto bino bobozo bimemango loko aza ya soto baye kokata ye bilamba batikaki nde na dekale nde bomonaki wana bomeki azosenga bango bapardon ke botika nga na se bino eloko naosenga pardon batika ye parce que aza innocent ayebaki eloko te ntango mama apike crise nde kobanga wana la police eyaki kozwa ye la police mpe kondanaki bandeko na ngai wana pourkui bakosala ye bongo te yango moni bango bapesaki mbongo ke babimise parce que aza innocent babimise yango nde babimisaki ye wana parce que bozocrée makambo alokuta bozocrée makambo alokuta pourquoi bozocrée makambo alokuta pourquoi bozocrée makambo alokuta bandeko kande bouti koyoka imagine balobi mutu abimi na mwasi bato bakangi soki na ekobo mais mwasi aza te ka mutu ye moko et boyoki comment est-ce que la sœur a expliqué c'est très regrettable bandeko na ngai kande na pite ya bino il faut sala très attention mokili oyo mutu nyonso te wazosekisa kolinga yo et dans cette affaire il paraîtrait il y a des pasteurs soi-disant oyo bana nsima makambo oyo na babato mosusu kaka mitema mabe et tellement famille yango mpe elingaki ete donc fallait bakomise na suka basala tata bato boye vraiment eza pasi nzambe apambola bino tokomi na biso na suka et na obona bino mbala nsima de bonnes choses Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajena